comment on a Ah, comment on a le papa? Nzamba Vitara Masolo. Ah? Vitara Masolo. Nzamba Vitara Masolo. Masolo. Loba bayo kayo. Ya nangai. Wana combo kitoko batu so ebilinga na combo wana. En tout cas ba diaspora to pesi binoka mbote. Non. To mona ngote. Biso ba congolais tozalaka ba santu toma buka kuikila. Mais tant que tout le monde est côté, tout le monde à côté va kunda bangote. En tout cas, tout le monde est côté. Biloko wana basoda biso qui sens bazo pesa biso mutu pasi. Il faut aller l'état lobela biso bato qui sens. Ça c'est un problème politique. Parce que tout ça on a ba konzi. Mais na biso mo na kata ki sens to découvrir na eloko ngote. Gouvernement congolais ndi bazana basombela kuti mutata Haïti atande mbiti ba iba atande ezalati. Na balana nyoso ya Via TV Monde, babi balandi nyoso ya Via TV Monde. Je me la champagne, il ne fait pas comme les autres. Aïe les sous na émission na etolobela. Kaka ndenge amisana kolobela babi émission na ngeza émission pas comme les autres quoi. Donc na moni bozo ka jama kelele bo moni place na zali. Donc na zana kinsenso miko ya Via TV Monde ekiti na kinsenso poto ya kolobela mabi mambo za na actualité quoi. Donc mambo za na actualité to za na short photo lobela. Ngo kaka to zo ba mamba coronavirus yango ngana Herman prendre mbasi to kiti vraiment na kata kinsenso poto lobela mambo ya coronavirus bo moni na déjà na bien protégé bo moni masque déjà ezali pona ndenge na sala ba ndeko ba interview bino mo boyeba Tomi batela kaka. Là je dis merci à Babi Nzambe apesinga souffle de vie ou ala msinga na Herman na bino bato bozola nanga ba abonné ni au Via TV Monde na monde entier hein apesi biso souffle de vie to pesi vraiment merci et belé na pesi sou merci et pas na benga ke ma patronne hein maman vie à coup de madère kilo ya monde autrement dit maman molakisi maman social kilo ya monde hein balobi yende la patronne mon boss donc toza vraiment awa na kata ki senso quoi donc ki senso bouger qui senso balela micro na ndemo ya osakana te nga je la champagne le na ekolobela nini sujet na nga vraiment sujet du jour na ekolobela coronavirus na ekotuna bandeko si réellement coronavirus ezoko exister vraiment ya solo ya ona kitina micro ana komina ki senso poto sito interview bandeko to yeba et puis na tuna bango lisusu idée o ya confinement o ya Gombe oyo et bela 24 communes toza na Kinshasa mais ba préférer na ko kangana nanu Gombe idée na ba munyongo ndeni et ma copine Shekna Kapinga balobi en Francine Lo na copine privée personnelle et ma copine chérie babi Nathalie quoi donc on dirait que de France quoi comment na moko don apeso bambote et si ko zali pourquoi pas potentiel moins na 10 ans hein bambote belé donc Herman prendre mbasi fongola vraiment caméra munene na bana ko landa mutu moko na tuna évolution ya coronavirus et andeni donc ba se protéger kaka on ne sait jamais tous les cas. Oh là là. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa comment nani? Comment ngai René Manzanza Gelbe. René Manzanza Gelbe, c'est ça non? Gelbe. OK, merci beaucoup, plaisir za ngai ya ko interviewer yo, mais quand on peut ko ebisa biso coronavirus vraiment pona yo au moni vraiment na Kinshasa yé et ça existait vraiment. Bon, na koloba malamu penza ezali maladie eye. Mais na komona ngo pena na misuboye eloko zoko déplorer biso ezali nde batu o bazokufa na coronavirus wana. Na maladie wana ba la kisabiso te. Tomona Ebola. Tomona nde ba ok kunda batu mais oya lelo jusqu'à présent tout le monde a dans mutu moko te o bazo lagisa batu ke o boye o mutu ala kufi na maladie oyo non to mona ngote biso ba congolais tozalaka ba santu toma buka kuikila mais tant to mona eloko te to mona côté ba kunda bango te en tout cas to ndima yango te to ndima ngote ba o ba kufi awa bakufi kaka na coronavirus wana te awa kutu na Kinshasa bakongo yango tu coronavirus toyebi te kombo tokopesa yango coronavirus toyeba te mais pona ngai en tout cas soki na okufa lokola na yebi ke liwa ezali
en tout cas nakondima kaka ke nakufa na makambo wana c'est un problème politique suki wana. Même papa, problème n'a rien d'abord. Yo po on dit que coronavirus c'est ko exister, coronavirus c'est ko na Kinshasa. Aux a besoin au monde ba mort ou bien aux a besoin au monde mutu mo pembe na yo to ndeko no mo kazi ngo pondima. Voto mona penda ke ba oyo bazo kufa wana. To moni bango. Ba o baza atteint. Tango ebole yaki, ebola. Ba chaki yango. To mona ne ba tu va se protéger. Ba se protéger, ba zo kunda bato ba kunda ba on ebola. Mais oyo siko ya corona oyo. E mona na te mama to ndima te. So to kufa, mami ngakuna nzaboy. So biko atalo ba betanga lisasi pona na ndima likambu ya corona wana na ndima yango. Obetinga na kufi. Eza makamba lukuta. Bon papa, siko pour na mambo ya confinement total o esalami na kati ya Gombe. Pona yo munyo ndeni parce que tozana 24 communes à Kinshasa a. Mais l'état préféré a confiné na bato ya Gombe, les autres batikala. Yo muni dans ndeni. Na bi est-ce que Gombe kaka nde mutu donc ba parisien, ba italien, ba canadien nde ba vanda kana Gombe. Non. Même na bandal. Non. Qui sait sur bato ba vanda ka pe ba uta pe poto bayaka. Pour la nini ka okanga Gombe. Non. Ça c'est un problème politique. Je m'arrête là et ok, merci beaucoup Eman pour nous mettre de continuer. Bokine papa lobby avec coronavirus. Est-ce que ça kana Gombe? Est-ce que c'est normal? Coronavirus est à la kana Gombe. Hein, mi fifi mais des petits moi c'est bi secret le la douceur moi c'est zanga sida pe coronavirus. Babi joyeux anniversaire à toi fifi mais des petits moi c'est bi secret le la douceur. Donc ba abonné à vie tout le monde pour comprendre biso. Pour biso a on a Kinshasa en tout cas mouvement à la caraboye. Nazana entouré à bana et tout mais tout ça continuer ko tambisa micro pour na osala pe tout na ba point de vue ya baninga. Question et ont changé té. Pour eloko to lobela a ezaka mamba coronavirus. Question et ont changé té mais tous na besoin te ba point de vue ya mutu moko ezana bato msuzu bazo ndima na bango kezali ezana bato msuzu bazo boya ezana bato msuzu bazo loba bazo pesa explication na bandenge na bando tous na besoin ya point de vue ya mutu moko mais question na biso ezo changé té ezo tikala kaka bongo nde tozo tuna bandeko nyonso. Oui, bonjour. Kombo nani? Apollinaire Massamp. Apollinaire. Tozo tuna question moko pona yo awa na Kinshasa. Ozo ndima ke coronavirus est koti. Bon, coronavirus est un problème moko et touché le monde entier. Mais koloba ke na Congo et koti c'est trop dur parce que tout le monde est victime. Tu dois accepter là aussi tout le monde est victime. Les victimes de bate, tu faut accepter qui est koti. Mais bato bazo kufa ba nombre peu effectif ya bato ba beli peso ko augmenter. Ouais, na ba émission na ba information bazo loba tous les jours. Bon, ba nombre est mat. Oui, est mat vraiment tout le monde a pina ba nombre est mat. Mais comment on tout le monde c'est ça. Même si biso ba étudiant na minute to tanga sauter, to arrêter na mikila poto ba tanga à travers internet. Mais biso pour le moment to tanga. On va parler to tanga entre temps to foutu frais Mathilde sur ma case to foutu sur ba tout le monde élevé. Donc ça fait mal. Au bango gouvernement pour na bango base de décision parce que avec tout d'ici un mois ma marché et simbati. Alors pour le moment confinement oya Gombe yo monyonde bon confinement na ya na problème ité balobi ki bango nde bato ba ya mingi ba ya na Gombe ko sécher na Gombe nde malade ngweza ku vous assure vraiment que ils ida bien que bato bazo bela coronavirus bazo vanda kaka na Gombe. Bon non oui bande bango balobi nde bongo entre temps na Congo ba centre ezate o ya ko sécuriser bato ba pareil o ezaki ko détecter mutu vraiment si réellement ça na ngoto za na ngoto na Congo na ndimi te kezali parce que na Congo ba pareil ba utiliser wana eza juste et là que ça va tension ya bato biso ba congolais nde to ba boyo mingi to ça ba malaria on comprend mingi to ba malaria ba to na biso vraiment ya la température na biso plutôt ça va trop élevé siko ba température ba ta 35 36 37 c'est ce que va coûter na 37 ndi ba camion na coronavirus ndi ba camion na virus ou pas bon pendant je trouve que na Congo comme te non amour na ngati ba lakisi mutu monte moi na ndimiate vraiment oui. Vraiment, tout le monde. Merci beaucoup, papa. Vraiment, tout le monde. Jusqu'à là, on a fait une interview. Mais,
abonné nyonso ya Via TV Monde na ba oh non ba s'abonner te bo s'abonner massivement bande ko nanga to sambela vraiment to sambela soki maladi eza ya solo non ekende soki maladi eza vraiment ya solo maladi eza la rache na monde entier ekende parce que masque on nga na lati na ko respirer même pas na ye batte bon na ngande na matsa pour na sota moyo respirer na ko ata respirer te dans un obligé o tia cache ne oyo poni na sala interview ba te belé on ne sait jamais to ko banda boya na biso ke oh ezate allez mambo pe lingaka bata tembe moi tant na sala interview bo so na lo temps pe na éviter donc pona ko se prévenir quand mo nga na tiebe mais nazo koka ko respirer te ezan étouffement moko dans so maladie eza pardon qui ne pardon ba cache ne zo faire souffrir biso. Bonjour papa. Bonjour maman. Kombo nani? Monsieur Dimoko Massamba, Dimond Tolier. Merci beaucoup papa, toye tout monde en plein service. Mais toi on a choisi photo tout na loko zo déranger biso zo déranger batebe na kati ya Kinshasa oyo batebe ba se poser ba 1000 questions. Yango ngai na miko Via TV Monde to tika ebongo to bino photo solo na bandeko. To tout na ba prendre via mutu moko na moko ceux qui bazo mona mambo coronavirus est-ce que c'est vrai? Parce que biso nyonso na ba quartier na biso non to yo kité. Preuve moi-même je me demande beaucoup de questions. Pourtant la venir des actes, tout le monde a mon boye, tout film au bon venir, non na yo quitté. Mais la quoi na inquiétude na ngamogoté. Na quitte peine na commune nous na tout na bande comme sous peut-être pe ba koki comme on a déjà mutu a belé pour ba confirmer biso ba rassurer biso ba misusu que non malade des autres c'est prévenir makasi. Pour biso ba congolais to linga vraiment de balobaka buika mona buika kuikila. Yango to yé to quitter si micro na biso vraiment a pour na retourna bino awa. Est-ce que maladie oh vraiment ils est sur le côté vraiment na Kinshasa? Bon, pendant le bas, na mona moyen ko lobezate. Pour banato e banimbula ni d'abord coronavirus. Bana décembre. Décembre pas na biso? Et na Chine kuna ni. Bongo biso to monika d'après un mois. Bon pas na biso na ndimi na ngate. Hein? To ebite no bo batambola kana mikile biso to zaka batu ya ndeke ya kata ya mboka na biso. Mais oh bango batambola ka likolo ndeke. Bango nde botala bango malamu. Biso tozana biso bien banda to vandia na si otamwe na yoke paye ba biso oteke moto ya virus intel azaliao bazalité pe moyen na kura dango ezate po na mona nga ngote eza lokola so mutana na sida ba biso na bango na moto mwana na sida to ye bakango mais oh ye loko mo bande ye to yo ka mo pepe mo pepe to ki ma ngo meti mo pepe ki ma ngo abongo se to ko zande bango moko ba yeba biso to monike eza ngote po ndeko tozo banga boy vie ezokoma difficilement tala pasi ndenge komi na mboka pana kokima kaka maladi bakima jamais mais maladi bakima ko ezomona na ke yango ezokibo emona neti boto vande awo nana ko yo maladi eza na essence te ba biloko ba mindele ko tapana biso te biloko na bango pe biso pe to kolia yango te soki ye to koboya. Pour le moment ya confinement oyo ba l'état chef l'état a eu décision azu mokano vraiment ya ko confiner ba nyonso ya Gombe pona yo moni donde bon to yebi bango ba yebi bonga na ko tango te biye moko bango moko ba konza yebi pourquoi ba senengona po batu ba voyager mingi za bango biso to voyager te bongo pona biso utile pona ko landa ba problème bango nde batu ko possible bala na ndako par ndako ba oye ba nani akoko zala bena ko zala te. Merci beaucoup papa, merci na CP vraiment. Donc tous a besoin to yeba vraiment, tous a besoin to yeba coronavirus eza na Kinshasa, to eza na Kinshasa précisément kaka na Gombe. Na ba commune mususu te. Oh ndenge nini, vraiment mambo eza mama somo, Herman pour nous mas na ifso mambo eza somo. Bonjour papa. Oui, bonjour. Bonne santé. Oui, ça va par là. Bon nani papa. Kombo papa Willy Ngonzo. Willy Ngonzo. Papa Willy, merci vraiment. Toujours bien comme mamba corona. Oyo mona onde. Bon, mamba corona, eza marambo eza na actualité hein, lelo na mboka na biso. Eza marambo e bandi awa na RDCT. Hein, eza marambo uti musika na mboka bapaya. Maintenant fléau oyo et touché pe biso. Pendant que nous sommes des humains, nous devons comprendre que non, ceux qui vivent en Europe, ce sont aussi des humains comme nous. Nous devons prendre conscience que non, si le coronavirus est ici à Kinshasa, à RDC, nous allons voir par quel mécanisme tout ça là que le coronavirus est touché bichoté. C'est ça le problème. Donc c'est ça. Comment le confinement? Confinement, c'est tout à fait normal parce que mon maladie maladie choquée il fallait
bazwa ba keno na hôpital ba interner yo parce que dans l'hôpital là où il y a des médecins, c'est les médecins qui doivent maintenant faire des analyses. Que non tala mutoyo ana maladie boina boy. Mais pour ça là il faut pas détecter yango. Maintenant ba détecter par voie nini parce que ils ont compris que non bato nyos tout bazana ba maladie wana surtout plus na commune à Gombe. Kitambo, Ngaliema. C'est tout à fait normal parce que bango ba voyageur mingi, il reçoit presque les gens qui viennent de l'extérieur du pays. Des batouana. Vous avez vraiment sûr que maladie wana ils ont vraiment na kin précisément na Kitambo, Gombe, Obisunini. Bangaliema. Mais vous êtes sûr vraiment qu'ils allient mais ils ont ponaka ba commune non Panzani, ba commune Mbate. Bon, na lingi nazala na même avina batignos tout mais moi je crois que et loko balobeli ya maladie wana, je crois que maladie wana ezali. Parce qu'on ne peut jamais inventer les maladies s'il n'y en a pas de maladies. Donc c'est qu'il y a des maladies qui existent. Parce que nous avons des médecins. Au Bazaba chercheurs au Congo. Les Congolais ne sont pas des bourriques. Les Congolais, ce sont des intelligents. Même les médecins qui vivent aussi dans notre pays, ce sont des médecins au Bazana ba capacité. Au Basali ba découverte parce que là la tête du matin au soir balamuki balobi que non malade des en Congo, ceux qui malades des athées. Donc Basali ba recherche va trouver que non effectivement il y a des malades. C'est pourquoi ba mettre biso population en garde que non il faut faire attention parce que les maladies existent dans le Congo. Tous à la battue que nous avons ignoré Babilo Corona. Confirmé ça bien, mais est tombé dans un moment, dans période moko au Congo, tous en période de crise. Parce qu'il n'y a pas l'emploi, tous à bateau to vivre en taux du jour, et les lots sont obligés de relier. Malgré ça, ce sont des responsabilités de l'État congolais. L'État a conscience que non, qu'est-ce que je dois faire pour la population nangaï pendant qu'il a confiné Bango. Alors, on a prévoir nini. Même dans d'autres pays, tant que ça le confinement, l'État a à disposition pour faire nourrir la population. Il y a des population exatée. Il y a pas l'État n'existe pas. Il fallait population pour l'entité même le président de la République, les membres du gouvernement, exister. Il faut protéger la population. C'est ça au moins. D'accord, merci beaucoup papa, merci. Tolandi papa ndenga lobby donc toujours continuer. Bonjour papa. Bonjour maman. Bonne santé pardon. Donc santé nezanga bien pour matin mon côté. Ngai na monique batu bazoloba maladie eye. Des fois maladie ezali. Sikoyo eloko moko toko pénaliser population te que tout ça conformément batu ba bimate ba lokate. Bon c'est déjà constant que monique il y a autant de maladies. Beaucoup ça te gouvernement ça la moyen moko boyer balukela ta batwana comment on à quelque part bazwa ka soin de façon que batika biso ba mususu tozana nous contaminer tout se débrouiller tellement que ndenge papa uti kolobawa biso tolera na taux du jour les lieux commis pour bima problème ngamoko na zolobawa na débrouiller na te kabiloko alimentation ya mike biloko e matina ndenge moko ko expliquer te bon siko toko sala ndenge nini biloko ngo eza biloko na biso moko ba biloko na biso moko basala kao. Donc Congo Fitir, Sosimex, to komi ko la basaka loso na mutu kana ba kitisité pas ba patron. Donc toko quitter. Ba luka disposition ceux qui malades des ali oui, ba décamper batou. Batika biso libre ba mususu na toza contaminé to se débrouiller. Donc à part ça maman nga monique donc na suki wana. Na ebité siko bino bato bo solo na bango bo yebisaka bango nini. Les biso to komi ko kufa wana malade e bomi biso te menzala to kenda ba poto te bango de mutu bakenda ba poto bazui malade ba yenango boy donc ba luka solution Monique asikiwana. D'accord, merci beaucoup papa. Merci, toujours continuer toujours. Dans mon île de papa, qu'est-ce qu'on a bon bloqué ma maman, mais non, on a jusque là. Papa quand on balingi va interview donc on a posé une question qui papa. Papa question mingi za na kaka mamba confinement mambo ya coronavirus to za besoin to yeba ce qui est allé mais au répondre on a deux volets to na za besoin na yeba tant l'état chef de l'état aleki na télévision pour qu'on puisse communiquer alobi malade côté na mboka to se protéger et loko moko et ça la société nyonso ekomi bloqué même l'église même baba ne ma terrasse nyonso ekomi bloqué et ensuite ko yoka mambo ya confinement
total oyo elingaki esalama Kinshasa mobimba mais oyo esimbaki te mais nangi na tuna moke pourquoi na confinement total oyo le chef de l'état alobaki ezalaki prévu esalama mpona Kinshasa mobimba oyo erataki esimbaki te mpona nini bato bamatiaki biloko est-ce que l'état alobaki confinement total biloko emata ou l'état alobaki confinement total tovanda na bandako tobima te mpona kose protéger na maladie oyo ezoboma maman nauti olobi malamu mais confinement eza nango bien po lelo tomoni ba confiner Gomba mobimba lelo tomoni bande na biso ya Gombe ba komiti na Kisensu et pesi biso pasi makasi mieux que ba patron ba matisi biloko mais bien que ba confiner Kinshasa mobimba pendant une semaine pour total la maladie panzani partout lelo Kasai déjà maladie commis confinement salami na Gombe biso ba mususu to sepelité pour na nini po tokenda ka Gombe lelo bakangi to komi ba chômeur na palais il fallait batwana baye na Gombe ngai et pas na ngana 2 personnes à Gombe baye kuna moyen pour bengana bango ezate maintenant il faut confinement ça qui chasse mobimba pour total la maladie ali les que le lengeni et lelo to moni biloko mati ngana za pharmacien para to banda côté na 100 francs lelo komi na 500 et mbongo pe ezate le lengo ana biso mesure à chef de l'état zuiza malam mais il fallait premièrement chef de l'état ta nanu ba partenaire biloko eza komata bata lolenge biloko ezo kende et ce confinement ça meza kitoko makasi po il faut ba protéger biso na olenga bongo et deuxièmement ba lobby confinement ekosala mi fole SNEL na régie des eaux ba bongisa mai to moni biso ki sensu tozo bénéficier eloko te po courant malonge ezate mai epezate lelo tozo toka mai ya mabulu ya bato catholique il faut aller batwana ba solona bango poto e balolengi ni toko ko bénéficier aussi gratuité maloba yango wana il faut aller bino botu na biso ba konzi biso bato Kisensu toko bénéficier gratuité lolengi nini po mai eza bato catholique courant e yaka nango te il faut biso pe tozo à disposition na Kisensu confinement il faut ça la po biso za protéger maloba su kango wana. OK. Bon, merci beaucoup papa na oki nyonso oyo lobi. Soko mekono ko yebisa biso mwa mukie. Wende oyo komi ko kanga chaque 15 heures. Donc so ba bandi banda tongo ti 15 heures fo bakanga. Soki bakangi te la police eroya ko panza. Yo pona yo moni dango ndeni. Et pona ndenge ba biloko mati makasi. Pona wenza na biso na Kisensu ba soda na biso bazo pesa biso pasi. Po biso to bimaka to nda matete ba panzaka te. Il faut bango bino boke kolobela bakonzi baye bapona nini basoda Kisensu bazo kanga wenze ba 15h wenze mususu koto bato basala ka partie ya ba 17h 18h mombongo ekotaka mais tomona ka biloko wana basoda biso Kisensu bazo pesa biso mutu pasi il faut aller l'état lobela biso bato Kisensu total olengi nini bato wana bakangaka basaka des autres chaque jour et deuxièmement biloko lelo eza komata to ebike ba partenaire o ba masaka biloko l'état azoloba nini il faut l'état sangise ba partenaire nyonso aye balolengi ni biloko ezomata biso lelo to monde déjà qui Kisensu pesi bo pasi magasi concernant voir les transports pesi biso mobulu papa na kati yote mambo ko matisa biloko oyo est-ce que ça peka ka l'état ndem tu fa ko lobela ngo ou bien ça biso moko bato parce que er bazo kangaka Mbwenze bani tongo 15 heures ekangi vers nani sa komba loso obaza oteka 1200 leto mona komi 3000 4500 kaka lelo oyo ateka yango 2000 fois lobby mbala mo matie komi 4500 on a peka sous l'état ou bien biso mo ba congolais to lingité to mi lingité to ni komi nyokola parce que na bamboka misusu tozomona o baza confiné ti lelo tango nani gouvernement na bango epesa ki communiquer que ba ozala confiné pendant ba jour boyeboyebe na intimité ka bloc matin kuna basombe bloc na bango normalement basali ba provision so pourquoi na tourna biso kaka congolais nga koyoka te ke elo mo isa mama moko pour bloc matin on a peka l'état mama wana eza likamba ba partenaire pour l'état tango ko sona ba partenaire pour lelo toko sumba kisi o ya parastamol to banda sumba ngo 900 francs lelo kisi wana bot mobimbe komi na 1100 francs ezo tunisa biso maka lelo na uti ko sumba ngo na mone mati 1500 francs eza nini eza l'état te eza ba partenaire tango ba yaka na biloko il faut aller gouvernement biso ba congolais ba benga bato wana ba partenaire po soki bango ba matisi biloko te biso apeto ko matisa te bango se irachi banda likolo to tango zo kitabiso peto kisabiloko il faut bino bolo bela biso ba partenaire wana gouvernement congolais il faut asolona bango po biloko kita eloko na lingana lo bango wana. D'accord papa, merci beaucoup. Merci toujours continuer vraiment. Toujours continuer.
Mbote papa. Oui, mbote maman. Ah, papa biso oyo toyeko kitela bino sur place na kati ya commune ya Kinsenso. Toye apona rotuna mamba coronavirus, c'est sûr réellement ezali vraiment. So yo pe oza conscient que coronavirus ezali et puis toye consolation mimi pona wenzela bino o ba komi ko kanga 15 heures. Donc ceux qui vont déborder la police eko panza pona yo zo mona onde. Bon, pona mona ngai, pona ngana zo mona ngo ezali puisque to so mona ba konzi. Mais na biso mona kata Kinsenso to découvrir na eloko ngo te. On se comprend to découvrir eloko ngo te. Eloko ngo eza biloko ya Europe, Asie ou Amérique. Mais pona biso na Afrique en tout cas, to so ngana ba konzi, mais pona biso moko to découvrir ngo te na commune ya Kinsenso. C'est ça. C'est que le point non to découvrir ngo te na commune ya Kinsenso. Pona yo moyen oyo l'état zoli biso ko se protéger. Yo pona oza pour oza contre. Oui, na cause la pour que protection, il faut prévenir. Et ça m'a dit, ça allait bien. Mais tout ça, on est preuve, que oui, il y a malade. Mais tout le monde n'a pas mis l'Europe, Asie ou Amérique, tout le monde oui, malade, il va la télévision, mais en tout cas, il n'y a rien. On va confinement total à Gombe. Confinement total à Gombe. Bon, les amis, quoi? Biso ba peuple tokolandaka ndengi échelon ya mokonzi azosenga ekosala mabongo puisque toza wana te pona contredire mais toza na pona kolanda o nyusu gouvernement ou soit ben institution na biso loba yango tokolanda. Mais il y a d'autres gens balobi que le la président zimokana au confiné Gombe c'est que maladie on izaka na Gombe na ba commune so ezaki. Bon soit disant ndenge to yokaki. Bon, n'habitez hein, marque aux autres là, puisque si on a le bien à combien de zati. Bon, le gars, il la biso, c'est ça aussi. Mais, bangon nous surtout oyoyo, baza confiné na maladie wana, selon radio, selon journal, selon télévision, baza na Gombe, ndé ngwana baloba ke non, Gombe c'est la plus touchée ya commune nous sur ça, et on va montrer que ba banana na wana. Papa na moni oza chauffeur mais comme peut est-ce que vous respectez ba normes, vous respectez mes beko l'état lobaki et puis mais quand on repère biso ba avantage na ndenge l'état tché mamia deux personnes na sima mutu mo liboso est-ce que bozo se retrouver ou bien bomi bino bon pour nous de retrouver té tu sais qu'on se retrouver té en tout cas l'état yé moko yebi que tu se retrouver té yé moko nenga sana yebi que tu se retrouver té mais lokola sikoyo na mboka na biso to sana to lo banini tout ça n'a pas besoin, tout ça n'a rien. Aux hommes, l'État sénégalais les camoumoga pour nous saler la même, au juste les cambasali. Contenu n'ango penza, azo kokangote. Père otika la kokangote pour ça ne logote. Pour nous ça ne logo mutakoka likam. Mais tant qu'on n'a rien, otika la rien zéro. Ya solo ceux qui ça bien pour na ba donation à diaspora ba koyoka biso, ba ba en Afrique ne ba tika biso. Ba ye ba ka non. Galère, misère, ça continue toujours. Plus que même les mots, galère. Donc c'est un peu ça. Ok. Merci beaucoup papa. Na CP mingi vraiment. Ça l'a bien. Ah comment on a papa? Nzamba Vitara Masolo. Ah? Vitara Masolo. Nzamba Vitara Masolo. Masolo. Le baba yo kayo. Ya ngai. Wana kombo kitoko batu so ebilinga na kombo wana. En tout cas ba diaspora. Je pense que nous avons monté, boye baké, tout ça bakoto yelo rezate, mais minute Afrique zo lia po to pende yindi. Biso en Afrique bien, ngai matembele et ça la biso. Mais bino kuna, elo ote, to banga binote. Et puis biso to confiné to mo ya minene. Bon, faut to ya minene puisque ezelo ko mundela sali. Mais nzambe likolo a contredire mundele ezongilika bango moko poto yebi. Bon moi ngati mito ka Afrique to yeba kati to yebaka ke mundele mtasali yango mundele mtasali virus oyo poto koma na état oyo nous sommes des innocents to subir ne loko oyo biso to yebite ne bandeli pe suka mais loko la die juste yango no moni faut ba subir ba oga basali yango pe rotika la ka ndengo wana au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup. Biso tozo continuer biso musala donc tozo continuer balanja via TV Monde bino moko boyo ki bande ko miso balbi ke maladi wala na kishese exacte ba boya ngopona na mamoni ta projeté bazo mona ka na télévision bazo yoka po bazo mona na misu te bato ba okufa ba oba komi na terre ba mona te mais misusu balobi ke oui eza na ngombe na ba commune misusu ba bi bon eza na ngoto e baka ko se protéger.
Oui, papa, tu as dit que déjà, mais la mono benga sous maman, la mono de malobesilaïté. Malobesilaïté, maman. Biso pena, bon, gouvernement a l'obéi le moko. Abaiki, nabakech. De nasima, moko liboso toi. Mais biso aso tali ba camion na biso. Ba camion na biso bumba mingi et ba Suzuki. Ba Suzuki normalement, à la place il y a 2 personnes. Na place il y a 2 personnes sur nasima. Donc on est 5 personnes. Mais ils ont interdit ba. À part ça, tu es sous na ba policier na biso, ba policier l'État congolais lobby bien, gouvernement lobby qui marché central tout bazando minene ndé kangama ba 15h. Mais biso ba policier ba tila biso, normalement ba tila biso non to yeba ti wana so ya rasiat. So que ça la ka nini to yeba ka tesa na mo liboso. So ka 15h ba beti siffler. Ba maman ba kanga. Ba maman au moko dépouiller na bango. Eza batangisa bana bango wana makamla bango nyonso ezalaka wana sikotan yo pénaliser bango gouvernement congolais nde bazana basombela kuti mutata aité ata ndembi te bayiba ata nde ezalaka te donc basala makambu selon ndenge bango ezaleli donc ezalaka bongo na honte comprendre ezalaka na bongo te parce que awa donc olanda bato ko pénaliser bato comme pena donc yo lobino na mikambe ko zonga maloba na olobi ndenge gouvernement tie en deux na sima mutima liboso pona yo munya weza mpe passe bon eza passe parce que tant yo tie bongo faut banana ozonga na ba pompe essence ba quitter essence eza na combien mais pour se protéger quand même beaucoup kufa te pour essence ça mata bato ba kufa na bango pour balbi faut to respecter babi un mètre faut to respecter pour se protéger oui c'est normal pour se protéger ma besatin ben gouvernement peut signer pour ba se protéger yo la tika chinette au sombi to bakaboleli na sombi makasi cher pas au sombi cher pe ben ba pesi ba tout mais na ba pays mususu ba pesi na pays mususu ba pesi gratuit biso a cher biso bazoteka nyonso na Congo steka maka kwa souffrance kaka toni bon toye bande baloba Congo na mbongo te mbena kama bapaya bayaka baba Congo ya na mbongo biso mokutu malheur wapi en tout cas bonjour tante bonjour kombo nani Bénédicte tomonyo ala kati ya Kinsenso biso tokiti pona otuna ba question na moi ba malade côté biso na mboka yo zo ndima vraiment que coronavirus ezo ko exister to non to ndima ngote parce que to mona biso ba mutu moko te moi to ndima ngo pe ezate mais ba confiner bato ya commune ya Ninyo pardon bato ya Gombe baza confiné pour na yo omoni te ke mambo comme sérieux pourtant l'état déjà azu déjà ba mesure ya confiner la commune moko omoni te ke za sérieux malade ezali mais biso comme si non to mona biso to moni to ndima na biso ngote mais to yo ka ke ba Gombe kuna ba malade on si de commis déjà so bino nde bazo kanga bino wenze avant boyebi ke wenze misana kanga ba 18h30 mais eko kanga 15h pour na yo omoni ondeni nga moni bakomo sana bango bien pona insécurité ka fo ezala talaka ndi mama mboka ndenge ezokendele nde bakanga na bango bon eza ngo bien mais eza ngo bien pona insécurité so conseil ni ngo opese pa bandeko ba ondima teke maladi ezali bon conseil ni ngo opesa pona bato ba ondima po yo po ondima to bina omoni te conseil ni opesa pona bato ba ondima ke maladi ezamboka conseil no pesa boye bato ba ondima ba mibatela ba ebake comme si maladi yango ezali ba mibatela kaka bino pe lokwa bondima te to bo mibatela pete na mwende na ko koloba te pona mamba ngo ezaka mamba nzambe ka ndenga sela makamna ya mamba nzambe pona yo suki no wana nga suki na wana za sune loba te. Ok, merci beaucoup. Tozo continuer. Amani pour nous ça aussi na linga to comme na suka mais papa tozo ka muta suka ya man donc tiens na c'est tozo ka muta suka yo mo ebi. Bonjour papa. Oui, bonjour. Kombo nani? Kombo Olga. Olga Kilola. Papa tout le monde a kata Kisenso, moi na Kisenso. Oui, moi na Kisenso né et grandi à Kisenso. Vraiment. Pour na yo ce komamba coronavirus yo. Eza ya solo to za lokuta. Bon, eza maladie. Oh déjà toyoki na bamboka mususu na ba pays mususu. Et bomi, tout le monde na ba Facebook, ba image na TV, tout le monde. Donc malade ceux qui déjà qui na ba pays mususu ezo boma. Bon pour na biso to kondi magasin solo puisque to yokango déjà na mato il peut tout le monde na ba image. Voilà. Donc malade ezali, voilà. Pour na mbide au chef de l'état ya confinement et bandi na commune ya Gombe. Et bandi na Gombe précisément. Yo moni onde nyo sepela idango. Bon, idée vraiment ezali ngo malamu. Na kota la idée eza bien puisque
tant que maladie est en mboka, il fallait faire solution et monana puisque les mboka na biso mboka na biso pesa na mbongo. Mais il y a pas si on a la zone ma méthode au bazui ya ko désinfecter maladie en tout cas pour nga la zone est trop faible puisque na tali ba image moko boy na Chine na moni ba méthode au ba chinois ba jui mais na ko tala o ya biso vraiment en tout cas na zone eloko moko te. Donc la méthode wana en tout cas to ko réussir maladie au na mboka o. Et simbate. On a une proposition. Proposition zali, il faut renforcer la machine, il faut renforcer l'appareil na bango pour maladie vraiment et benga na manandenge moko malam. Voilà, la façon en tout cas na zone du matin to ceux qui to ko réussir. Ndenge l'état lobi que ba sous obligé té ba bus féminin moins de 20 personnes na ba taxi 2 personnes à simam tout monde liboso. Yo moni idango ndenge nini et puis na ba biloko ndenge mati. Ouais, na biloko ndenge mati en tout cas ils savent pas si mingi puisque au moni toza na mboka moko pona nga na zo mona lokola organisation malamu ezate. Tant que passe na mboka oh tozo mona eza lokola guerre sociale. Donc tant que tozui cri maladie moko boye ozo mona mutu tant azo bimate biloko za cher donc tozo kufa na maladie to kufa lisusu na banzala. En tout cas eza penza bien ti. Donc oh bango bakoki ko sala nanu ezake faut baye bandeni bakoki ko landela ba magasin ba kitsa ba biloko ndeni bakoki ko senga ba taxe de façon que biloko ezala na prix assez pour moi na mboka tango azo bimate azala pena moi possibilité ko somba moi eloko ko lia na prix moko ya malamu mais la méthode au bazui pona ba makama ba transport tout consort en tout cas ezala ngo ida bien pona komi batela na mboka ezo senga muto azwa conscience ya koyeba komi bomba pour maladie vraiment ezali. Voilà. Donc c'est pas l'idée. Idée on ezala ngo malamu. On a chef de l'état raisonner bien. A raisonner malamu. Voilà. OK. Merci beaucoup, merci. Vraiment to komi vraiment na suka. Na suka ya émission, so ina ko longola na ngai vraiment parce que musala esili ya musana ngo esili. Wow, eloko ezana pema moko. Mais bandeko nazo pesa conseil parce que émission oyo bien sûr za internet c'est tala mingi libanda mboka mais bandeko pe na Kishasa pe batala kango bandeko pe na poto baza na famille na Kishasa bo benda batu matoi eloko oyo cash ne oyo eloko mo ya 2 heures du temps. Et c'est le comment il y a 2 heures du temps et ça pour nous se protéger. Ming vraiment utilité non ça pour na ba oyo baza malade ndé tozo ka ba communiquer ba o ba ndé baza malade ndé baza obligé ko la tango pour na contaminer ba ningate. Mais au cas où ndé balobaki soki oza na milieu mo eza populaire yo pe ko sala pour na ko se protéger ndé tingai loko na mataki na ki se so place population za tellement ébélé dans ça l'interview na différentes bateaux ya on a mona que na se protéger na cache ne o mais tant on a si so ça musala na okene ko boka da poubelle ils sont importants mais tozo mona ba ninga mususu bazo zwa yango soki ba saleli herbe ozo nganda ko baniki ba chena singalo ibalati non ils le moyen des heures d'état malgré tout biso a ba tekela biso ngoza cher mais la santé n'a pas de prix. Tant que vous avez consommé cher, na soko na consommer bon nanga, ils ont créé des maladies mususu oh yo zo ebate. Ba sala on peut nous protéger mais d'autre part pe ils ont ben da maladie mususu. Nani ba français ba mo ba lobi tout exénué. Donc ce qui est comme ça annexé et comme pe ko nuyer yo. Donc voilà, merci vraiment da ba o nyonso ba lelanga jema la champagne, ba o ba sepela ka vraiment na musala na ngai, mais ba o ba encourager nga, ba o ba pesa nga conseil na pesi bino merci ebele. Bo s'abonner massivement na site na bino ba site ezaka du coin au coin si tu as comme moko via nani pardon limbisanga si tu as comme moko via TV Monde il y a maman via Quid Madarkilo Monde autrement dit maman molakisi maman sociale kilo ya Monde femme au grand cœur les cambona moto té Fifi Miel da petit moi c'est bi secret l'homme la douceur minère à 4 joyeux anniversaire à toi Fifi Miel babi moi c'est zanga sida moi c'est zanga coronavirus pourquoi pas TV boboto fille sage maman sociale ma copine pouvait personnel foncer là on a bambote belé pourquoi pas tété pour tout princesse biocolore babi toute la famille Mikel et toute la famille tout na lingi bino mingi pourquoi pas à mon fils bien aimé babi Faverdi manouano bande ko nanga nyos na pesi bino bambote puis joyeux anniversaire Jean-Jacques Mikel babi avoué ndé eza ya bino merci mes sincères merci Herman Prondombasi babi caméraman à Sérieux Montréal merci pour ça qui torko yo vraiment tout cause à la soda ma case partout au Matarana yo donc merci beaucoup na ba onyoso ba lingi biso botikala toujours scotché branché na Via TV Monde à on décide actualité à qualité et yaka quant à moi je vous dis bisous bye à la prochaine.